Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato bapemelaka. Mbalo ekomaki mais lokola tozaki na foi na biso tozako linga tokene nango yango na tosuki lelo yo bon je ne sais pas soki bato bazomona mabe ke tosalango esika ya boye po tokumisa ndeko na biso. Président Tolito Yeba, rumeur wana o etambolaki par rapport yake parce que bon apparemment po pesa ki mange ya ko kabwana entre bino ba comédien. Eza na ba msusu bana ngambu na bango, bino pe na ANTPC botikala na ngambu na bino. Alors, ouais, ngambu ezate. C'est-à-dire que na uti ko loba non na artiste comédien, toza na ba msusu ba réfléchissaka. Mitu esala. Ko ba msusu bazali bato sentiment bato loyenge. Un artiste comédien azana moment na ye neti nga sikoyo nazali ndungi mambimbi mais soki na mati kuna na komi kosala ba comédie na ngai je ne suis plus ngai donc j'ai fait la différence net na moment boye j'ai réfléchi pas na ki parce que ba yebinga non il y a des gens qui ne veulent pas faire la différence entre qui soki star na ki moto momoni ko kabwana ozoluba non bato bazana esprit FC bangonde bazoko linga ko kosala sukinini mais batu nyonso ya solo mais balobi mais président Masumu eloko nyonso mutazo sala ba erreur ba boko so 100% mais l'essentiel est permettre bino boleka na classe. Je crois que ti lobby sokinzamba sali sibiso ndenge organisation to kaniseli yango batu bakomona quand même président Masumu malgré ba finga ka yona ba internet ba lobby. Et ce qui est faux, parce que ce que c'est solo, mais il faut que d'abord je ne travaille pas seul, tout ça là un comité, et puis Makambo Mundoueri Funaïb Sabino très bien. Mundoueri le premier jour à Belaki, le matin, bato groupe na bango babenga kingai, pona ko lobake Mundoueri apikaki crise na 3h du matin, ana ba chinois. Je suis allé à l'hôpital vers 12h. Bazolinga ko kotsa batu te po azalaki déjà na etamoko ya malamu te mais ba docteur balobi na kota na talié et puis balobi nanga que azui choc na kati ya cerveau donc ka mo veine moko esali net kaka ko déranger alors et sali makila na kati ndenga AVC sala kawana depuis ce jour là to landeli yango on ne voyait pas batu moko yo bazoloba na internet ba ko trouver bino que non bino batu internet to sana prière moko na poko pona Mundoueri ou bien bino batu internet to sangani kuna to zui ata 1 franc po partout to sako leka na ba télévision batu nyonso bo sambela pona Mundoueri soki des ali bo pesa na président Masumu te bo pesa na association te biso to sala kaka to lo baneti propagande oya sana lika eloko moko akende et pas ya madame na hôpital soki moyen ba mona gaou et c'est ça qui avait été fait. Tout le monde qui bat tout le monde, tout le monde a régulièrement. Ceux qui sont à l'hôpital, le nabiso ya ANTPC, ils ont publié l'état de santé. Donc, bon, mais tout ça, il y a un bon délit, tout. Tout tamboli na ba télévision, tantôt pour contredire qu'il y a koufité. Pour les moussous, koufi. Tout ça, c'est ce qu'il fallait faire. Mais dit est comme que jeudi, le 30, pendant que nous sommes mercredi, jeudi à Koufi. Le même jeudi, tant à Koufi, pendant que Balmoussou, Bandina Bango, Bayebiki Mundoueri, Bela Kame, Baki Parana Bangote. Ngana Bengi si artiste comédien, na 16h, na VV Center, pour que tu aies Bandengen, tu reçois la ponde qu'on a biso à Koufi. Et dans une stratégie, il faut que na famille. Donc na famille dimanche, famille bolobi nini ndeko na biso akufi tokosala ndenge nini. Famille balobi na biso te
aza moninga na bino ya musala papa Masumbu oyo bokolinga kosala pona ndeko na bino biso tokozala nde sima na bino. Donc ti ozomona ngai yawa to défier neloko moko te oh ba sauter les familles oh quoi tout ça. Au contraire que famille batiaki biso devant un fait accompli. Balobi bon sala oh boko sala biso tokozala bino na sima. Et depuis ce jour là to bani ko sala ba réunion na VV Center pour nous préparer matanga mutu moko te tango kaka gouverneur alandi biso na ba télévision alobi ke yepe alinga kota na matanga ba yambi biso na famille ya Mundweri na délégation na memaki ya 10 personnes ba pesi $10,000 ba pesi $10,000 tolobi bon gouverneur lobby il faut bosala matanga moko ya bien to pesi famille $3,000 maman Olive tango ye a pesi $5,000 famille bazui $3,000 biso to tikali na $2,000 le jour suivant batun sans contrôler d'abord ngate mutu na soaka tout ça Masumu de Brende ayibi mbongo $15,000 emona nanjili kutukuna soko kena kota ba ya bwenso wana kuna bat bazo mela wana omoni soko bat bazo mela ndenge lo yenge yaka et puis babiloko ekoma bat bandimelaka ngana ndimelaka suba babiloko te parce que le coût est ebelé oh Masumu $15,000 eza wapi oh tout ça rien nous on a dit Mundweri na valeur na ye aza susu mwana ya njili te azali mwana ya batu nyonso tout toko lelela ye sika oyo batu nyonso bakoki ko ya et puis bazala à l'aise et to ponaki awa pour que batu nyonso ba se retrouver batu enfin ils se retrouvent na ndenge ya mawa mais les gens se retrouvent et puis bazolo ba même do ba comédien pe ba koki pe ko zala pe na ba situation boye ko ba kanisa kaka ba musicien kaka o ba luambo ba masiya ba masiya ba swaki ba combien ba $650 $650,000. Est-ce que vous avez une différence na biso to sali na 9 évidemment 9 ngotang to koloba $9,000 ba dépense mususu ekosa nango tout ça mais na organisation nion surtout depuis to bandaki na papa liolo ba pesa ki bango na l'état $200,000 mais botala c'est comme atanga ba toyo ba zuba $650,000 il faut que les gens tout et ça la na association to ça l'association na biso pas comme musique ou bien batu ba critiquer batu ou bien nini eza pona ko fongola bongo ya batu ba kende liboso ba yeba ke vie eza etumba et que lelo soki on mati lobi pe okoki ko kita lisanga l'union fait la force. C'est pourquoi notre association de Panzanakate même quand il y a des petits problèmes nous arrangeons cela ce que telle une association de biso il fallait ça la kuna il fallait ça là oh c'est normal que ça la oh c'est normal il fallait ça donc nous sommes une association il faut faire sa fierté na artiste comédien voilà ndenge to sali je pense que batunion so ba finga ki finga ngana ba internet sans que ba yeba parce que quand vous parlez de quelque chose il faut aller bino mo kalisi ngana yibi comité mobimba to sana ba mettre l'homme ba nan ba to bele tout ça là et puis bazuti kama tsumu ayibile mbongo et puis nini yango tout ça alors ce qui osa l'air muso to tali to tuni nani yango za ba garso asana groupe nini groupe ça na groupe na bango na yemo ko mo konti na bango tout ça c'est la même chose voilà. Président, s'il vous plaît, Papa Mundweri atiki groupe. Par rapport à groupe atiki okoloba nini na bandeko na batika limwa liloba poza papa et que sunga bango. Mais soué ezali nga troupe na ngai ezali 30 ans. Il faut que ça la méthodologie. Troupe ezali petite et moyenne entreprise. Ba dirigeaka troupe na loluyengete. Yo président groupe répétition so salema soit aussi au Kenya na yoko tambola ou bien ozo melano kuna et puis batu bazo sala kuna ou bien lo yenge po ozu momi kuna na kati ya groupe momi wana komi ko kimisa batu mususu ou quoi il faut c'est ezana déontologie ezana méthode nango ngana groupe na ngana zana batu asali ba 20 ans ba 25 ans ba 17 ans pourquoi il faut savoir tenir
Maintenant, ngalokola tozako zalana mundweri parce que président nabiso ya association na difo ya Tchango. Mais kokota na kati ya muzindo ezalaki te. Donc moi j'ai pris beaucoup que Gaou amemango na aventure te. Sur la même aventure, ils ne feront même pas 3 mois. Parce que ce mokonzi a accueilli, netto ils allaient préparer te brusquement kaka muta piqué crise a fait c'est libella. Donc il faut bangomoko bayer ce qu'ils veulent. Basa la discipliner. Ordre et fait ça là. Bayer que ezamusala. Le col appelle Banzonzing comme il est belé. Ba meka ko ça l'effort pour que bana na bango basana banzonzing ba ko contrôler bango parce que banzonzing est comme ça artiste fainéant moi il va répéter ça tout c'est dit or et logo nyot pour un artiste logo qui na biso zalinde répétition monsieur bokino yo mama ya nani yo tata ya nani allez paf bolo bakana bino so ko lo ba mingi po basala ba épisode belé lors de la discipline sociale. Merci beaucoup. Merci. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka.